Donc, makambo ekomeli ngai nasatanda nango te. C'est pour cela que namoni place okima te ozwa solution. Yango toyaki na émission Bravo Jésus. Pour annoncer histoire nanga ekomeli ngai. Tozali na papa biso na mama na ngai. Papa biso azalaki na bozwi makasi. Mais façon bandé komemela mama na ngai e bandé kosepelisa ngai te. Ko torturer maman, ko maltraiter à chaque fois. Mais quand même ba makambo nyonso wana papa bandaki kosala maman. Tozalaki na vie ya bien quand même. Tozalaki na mbongo na bozwi na ye, to bandaki ko vivre bien. C'est vrai que papa aneko beta maman mingi. Ko maltraiter ye, ya lolenge nini yebisa biso na fungola susu mwa mozindo mingi. Donc, ko maltraiter, ko beta ye wa musala ye be compréhension na miso na biso bana ako banga ko torturer maman na miso na biso o banga teke biso bana tozawana et ki kokoma na maman moko donc e bana ki kopesa nga pasi makasi pona lingaka maman nga makasi na ko kaya ko supporter ba bêtise à papa te te mesuka ki nga vraiment abengi nga na servir ye biloko ali. Après, il y a qui cause poison à télé qui est. Pétant ma lien, papa Kouimba moko. Abando bimisa full na mnoko. Nazale peka nga moko na ndaku. Siko tango papa li poison. C'est nga njoto mali le kelingai. Ngai papa kufa po mama zwa kimia. Papa ne kobeta mama. À part kobeta mama, à part makama be, mais papa mama mususu ya mabeni ya neko sala bino. Pe comme ça on a niveau ya papa na yo moko. Ade papa bota yo to, mama bota na muna papa mususu. Propre papa na ngai. Papa bota yo. Ne ki kozo décision. Ya mabe envers papa na ngai. Na poisonné qui est. Papa boti yo. Oui, boti ba ko empoisonné ka po no maltraiter mama na yo. Oui. Tango ça qui on likalisa ki nini po akufa. Na sala ki on pas kufa tika mama na kimia. Abana ko nyoko la mama makasi. Wa empoisonné ki ndenge nini. O ça qui on ndenge nini po papa iba ko kufa. Peut-être sur sur ndenge salaki. Donc maman zala ki ta déplacer ki na tika la kana papa. Ah oui, tu me sais. Oui. Les qualités là et utaki wapi. Ba pesa ki pa camarade, utaki na télévision, utaki dana wapi. Non. Quand il s'est utaki pas mon puté. Na propre volonté na ngai moko. Volonté na ngai moko. De n'empoisonner ki papa na ngai. Banda ulingete po nini? To likamfu na sese o ibata mi uni ko lobate. Ozo dimela ka likambu ya mama. Na bande ko lingete ka pona makamba bande ko sala mama na ngai. Mais aza papa abotinga propre papa na ngai. Après liwana ye nini komaki? Après liwana ye. Donc ngana kanisa elo quoi? Sona bomi papa na nga koti mabele. Maman na nga ochika la kimia. Et puis biso peto ochika la kimia. Donc na kosa ma kanisi na ngai. Après liwa papa. Attendez. Baba tole biso bozinyo so papa zala na ngo. Baba bengana biso na lupango papa tikela biso to bande ko fana. Pele loto telenga ngana mama na ngai. To komi ko vanda pleso, to kane ko vanda tena vie. Voilà, avant la pesa l'homme de Dieu Maloba, Bandeko Bolingo, on a toujours que ma parents tous à la exemplaire, tous à la idole ya bana biso. Yo papa mobimba, yo papa otana ngasiko. Yo papa. Juni, ayi azolela, problème. Kasi maman oye bango hotel matin. Non papa chic. Faut vendre poto zo temps ya kosola. Non, faut d'abord ngana yeba, ye azolela nini. Kasi maman ya on a lobi que limbi sanga peut être to pesa que programme to omoni yango te avec beaucoup de respect. Vanda, est-ce que papa chic ko za na place nanga. Ngana yena programme mususu. Na yepe ne ko kuta surprise.
ya mwana na ngai mosi azolela so na yende te azolela nini il faut d'abord avant vanda il faut na yeba ya azolela nini pe asali nini azolela makambo ile kaki ayebi nini papa abebe c'est loko nini tu comprends nini papa maman est-ce qu'on va s'il vous plaît Naboli Nzambe pardon laisse-moi vous toucher s'il vous plaît maman yaka vanda s'il vous plaît je sais que peut-être que ça les loko iko s'appelle ça mais quand même par respect ils ont ici qu'on vanda maman s'il vous plaît na seko Naboli Nzambe vanda s'il vous plaît sur la moquette papa chic na confondre comment parce que oh moi na ngai moi si nga na kotia na programme biloko na kotia na maya miso na lobi boy maman ba na Jenny expliquer nga mais quand on expliquer nga ah ozo sala ni est-ce que qu'on va papa et puis non comprendre te ma TV ma caméra papa chic vous filmer nga pourquoi maman s'il vous plaît est-ce que qu'on va noter Jenny nga na zo tout ozo lo baté ah ozo sala ni maman s'il vous plaît oh ya to sala ni maman na lobi boy mais papa chic tu peux expliquer na pas biloko ni mais vanda quand même te maman ba na vanda to solo la likambo salité ma caméra ma caméra c'est qu'on est comme nini ozo filmer nga bozo le lisaye mo na filmer surprise azo la papa na ye vanda yo kai azo la surprise nga sala yo akanisi ne papa na yake ndaki yango azo lela na chose ko papa chic vraiment tala modèle on a yeli problème te maman limbi sabi so neto yomba mbang vanda to solo s'il vous plaît moi nazo lela ma miso ya papa ici so papa ko faki akanisi moi mingi alors alinga sala surprise ma bezalité est-ce que vous pouvez aller to ya loba d'accord merci beaucoup maman yaya mama yona loba na makamu oyo ulbaki na biso obangi loko makote bimisa nyonso loba maman elle na vérité cachée mo na bombela yo mais na sepela lelo na bimisango na miso ba papa chic ba yokango pa mo kimo bébé bango vérité ngo faut oya devant ma caméra ba tout nous comprendre te juste nous comprendre te Jenny hein expliquer ngai na comprendre maman sinde papa kufa bongo Ngamna maman papa Jenny s'il vous plaît non papa chic non s'il vous plaît papa chic on comprend grave comme papa comprendre grave s'il te plaît papa chic non s'il vous plaît ta chose alibana maman tel vanda na ya ko ila biso vanda no vanda s'il vous plaît simali puta ngene Jenny c'est pas maman s'il vous plaît je sais que ça fait très mal s'il vous plaît maman non Jenny s'il vous plaît papa chic omaki papa ndenge nini yebisa mama omaki papa ndenge maman pourquoi omaki papa yokana non s'il vous plaît ana bomaki papa on a intérêt na yo maman intérêt le quoi ya nini maman na bandi ko sepela te ne papa bandi ko ma aza mobali na ngai ya yo zalaki nini na kati maman bandi ko pesa nga passe à chaque fois papa ko beto ko torturer na miso na biso donc mobali na ngai moko abalanga soka beti ngai donc yango yo Jenny mobali na ngai oyo abala ngai pona ko beta nga Jenny osepela ko mobali na ngai et puis nani papa na yo Jenny papa chic lelo ndenge na oloba boye nyonso to oyo esalemi o mwana oyo asali papa chic tala ndenge na ye nakomi kosouffrir donc pasi na ngai ekuti epa mwana na ngai moko na bote papa chic père na yesusu oso père de papa na kusanga sagesse olingo père suna mwana papa chic na tikali mwasi azanga sens bandeko papa na ye babotola biloko nyonso tuna iso tolala wapi Jenny bomi Claude nanga papa na yo papa chic tolalaka na ndako esila tomono regarde-moi Jenny bandeko ya bakosunga yo bandeko baotala biso bakosunga bino s'il vous plaît on va vous aider c'est la commerce nini papa chic pour le moment depuis mobali nanga kufa bandeko na ye bazwa biloko nyonso batikelanga te loko moko te famille nanga nyonso batikala na lubumbashi nga na yaka libala babali nga na yawa lelo tozo souffrir papa chic tozanga ta leloko akolia okoki koimagine mwasi lokola nga na komolala ndako esila te pendant ke nazalaki na libala na mobali nanga aza papa na ye oyo abomi papa chic apaisez-vous kobeta ya mobali nanga eza problème ya Jenny apaisez-vous yaza mwana na kati ya makambo wana eloko nini na kati ese mobali na ngai aza mobali na ye douleur nini bande kosala so mobali na ngai betinga ya ye nini aza papa na ye mwana papa papa ko se pendant que na papa na betanga avani saka lelo mama mobali na ngai papa chic Jenny okomi na niveau nini chic comprendre
Papa Chic. S'il vous plaît, maman. Dieu. Dieu vous demande pardon. C'est l'enfant. L'enfant mal agi. L'enfant mal agi, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. L'enfant mal agi. C'est l'enfant à mal agi. Et ça, il était un diable à utiliser. Papa Chic. Diable n'a utilisé mon aoyo. Ni nanga mo bimande na souffrir. Moi na oya kozala plus jamais pardonner. Non. S'il vous plaît. Plus jamais. S'il vous plaît, ne dis pas ça. Tout sauf ça. Tout sauf ça, s'il vous plaît. Azaka Ramona. Non. C'est calmé. C'est calmé, maman va se ressaisir. C'est calmé. Pourquoi t'as mis la main, s'il vous plaît? Maman va se ressaisir. S'il vous plaît. En tout cas, ça fait très mal. L'homme de Dieu, je vous donne la parole. Et parce qu'on a pour ça, là, je ne sais pas comment je peux. Mais maman, s'il vous plaît, je vous demande ça. Je sais que ça fait très mal. Et vous allez moi, quand vous avez la mission à soutenir.